Bonjour, bonsoir tout le monde. Bande konangai, mbote na bino. Kolala kolamuka, basangwa liwa ezo continuer koya. Awa bongo bozali komona biso, tozali na salle d'urgence na hôpital ya cinquantenaire. En fait, nga na kendaki justement matanga ya mama na biso tchala mwana ke son âme repose en paix o bakundi ebongo lelo na nécropole. Alors tokendai kosala musala na biso kotia présence et puis kozwa ba image pona kolakisa na mokili mobimba pe na communauté na biso ba diaspora baza libanda pour que ba meka kolanda ba événement ndenge ezoleka na la famille. Alors à ma grande surprise toye kokuta ndeko moko ya mobali ya comédien na kombo ya Willow nzoka yepa azalaki na kati ya hôpital à cinquantenaire, azalaki vraiment na coma pendant 5 jours, azalaki na coma, asalaki accident na événement utayi koleka na ya carnaval ya artiste na biso Héritier Watanabe. Alors accident nenge ya kaka ke la rabatunion tout accident komaki et yependa azalaki vraiment na ba problème sérieux, même na ba TikTok ba vidéo mo réseau circuler de comment bazo memaye na mutu bazo kenene mbangu na hôpital ezalaki Willow. Alors lelo na tongo Willow azongisi molimo na ye pa kolo Willow akufi artiste et comédien. Na surprise to kutala na ba comédienne ebele ba comédien ebele en tout cas toza ebele ne bozo mona wana tozaki na ba Karine ya Mado, tozalaki na Baladona, tozalaki na Mama Fatou, en tout cas tozalaki biso nyos tu wana pe ebele pe na ba journaliste mutusu bomoni Mathieu Bonche. Donc on était une équipe complète, tozalaki na ba Kovodor, tozalaki na Papa Tadingala, en tout cas bandeko bazaki ebele baida batu nyons tout presque ba actrice na ba acteur o boyebi o bolingaka wana tozaki na bango na kati ya hôpital. Ndenge toza awa bomona na otikela bino botala ba image ndeko corps ezana na hôpital bazo bongisa yango bazo préparer yango pour que bakende kotika yango na morgue. Alors bomona ne ba robimisa corps ya Willow ba okende kokotisa corps na na morgue. Donc ezaki surprise net pona nga na yeba kite ke Willow asalaki accident azaki na cinquantenaire. Donc totikeli bino bolanda pe ba interview ya bandeko mususu o bazo meka koloba et puis tozongela bino. Mais pour le moment, on a vu sur artiste comédien à Willow jusque-là, il a un accident où il se dit comme information du Brosso. Il y a un accident beaucoup de fois, en fait, accident qui tout le carnaval et je pense que c'est samedi, c'est pas que samedi, le 17. Voilà. Vous samedi, depuis samedi, on a des places qui accident, et puis même maman, on a 50 ans. Nous défendons pour la musique, on a des nouvelles dans le téléphone. Samedi, à ça, 50 ans, presque 6 jours. Mais par rapport à Bandeko Bazo, complètement les Bakou, concernant depuis à Willow à Salaga accident, caméraman Moroyaki a été, chroniqueur Moroyaki, mais ce que mon disparition à Willow, des Bakou Mébélé, pourquoi et le voir? Bon, mais il y a des messages de la on peut relayer un message. Il y a des bien relayé. Il faut qu'on ait la caméra, tout va prester. La plupart au monde, il y a peut-être information comment il est bien. Parce que nous avons une information, je pense 3 jours après. On a place tout le bagage pour même fou. Dans la caméra, les gars sont dit, on a eu 3 jours après. On a tourné tout le monde a dit nana. Ah oui, je pense qu'on a eu mardi. Mamulikana isambi et agana cinquantenaire na été amour bien. Donc information quand est ça mais quand même bien. Les batubili pe ba sur na bato mo mamulika isambi ba mso ba yeba mo pikali. Oti wana on après ça va faut c'était peut-être une faux ils avaient bien réglé. Merci beaucoup. Alors wana bouti kolanda ndeko na biso comédien ya Fifi yepe alobaki mwa liloba. Alors to continuer kaka na ba interview. Donc la famille de Kabozo mona wana bandeko bazoya ba comédien penda bayaki batu bayaki vraiment ebele bazo zela à ce que ba bimisa corps ya frère na bango
elongwa na hôpital ekende na morgue. Alors awa bande kone msusu babakisami batu bazolela batu bazoya batu bazolela batu bazoregrete aza comédien pourquoi bimaki pourquoi salaki liwa tango yaka pe bande konanga elobaka te. Alors na minute muke kaka na entrée à salle d'urgence tomoni corps elinge bima. Alors botala image ya bande konenge baleli. Ah oui, la canadienne.
Voilà. Vraiment, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Le jeune. Pour le moment, on a des situations dans le jeune. Pour qu'il les ait sauté, pour qu'il les ait ensemble. Pour le moment, on a des distractions. Les jeunes, ma jeunesse est abrutie. Pour le moment, on a des distractions. Peut-être, dans le bin, on a toujours amaillé, les temps toujours mona, les autres comme la bande de Colombie, ce qu'on doit spécialité. Donc l'équipe a besoin de faire les lots, et tout le monde a des distractions. Le but est d'y voir et à bon temps, mais comme si le jeune fait beaucoup de mémoire, vitesse, on a dit la vie, ce n'est pas bien. Dans la ligne, oui, la petite histoire. Vraiment. Belati ou bien Abilité toki asala ki accident bazali na délégation bato bakenda kozwa wata na aéroport na retour juste na 24 heures bato moto oyo ye azalaki soki mpe atambolaki mabe bato ya moto yango nde batambolaka na depuis de mort eka afiraki afirai mabe ale mituka ye kotrase ezobeta histoire ndenge elekaki ndenge toyokeli explication c'est ça bagene kolongana na distraction ezomema bino emema bino trop jeune ce n'est pas bien donc moto wana etutaki bango ye azwaki problème na cerveau baye na ye bango na sympathie ayoki témoignage ntango bazoya directement ezali mpo bayana na mort donc moko azalaki abi ntango boyana oto réanime baye wana mpe bazomuka te jeunesse bomema mokili na motu te ya mokili ya nzambe kotambola malembe okoma place oyo eza masenga ekoko merci. Nyama.